Salut, bonjour. Mbote na bandeko nyonso. Bible obito le limaba o ba olela. Mes condoléances na grâce mbizi. Mangenga azaka muta barando te po bango bapesa position barando po bayebana po bakombola bango s'imposer na kati ya media. Mais aza quand même collègue po ngape na zaka na chaîne na YouTube. Na pesi ba condoléances na grâce mbizi na famille ya grâce mbizi. Po auti okufela mama na ye. Conseil ezara que grâce na oloba na se po biso atoza butu. Grâce baninga na yo, groupe na yo, bakoso. Omoni bato wana o bazo benga nyonso tu zongisa esopi yo grâce. Grâce. Omonso okufeli muto bato baoya, baosekisa yo, bobeta masolo. Omonaka bato baza na grâce siko tango bakenda kokunda bato bakei bazongi na bandako na bango. Siko otikali yo moko grâce. Otala peneke mama keko papa keko esika conscience eyela yo. Pona moni na tali ba live bosali grâce comme si yo pe o comprendre teke o ake wana ko c'est ta mère. Nous sommes dans les live te grâce. Nous sommes dans les live te ozo ko se justifier na nani pipo na nini. Po bato baza ko intoxiquer yo na ba groupe na bino na ba appel mama bango bana ba mama na bango bango bana ba mama na bango oya kei azande ya yo. Communauté yo bandeko grâce akufeli mama. Tango grâce akufeli mama maramba cotisation ezalaki te on dirait grâce a ebi kombo ya Karine Mokonzi to image ya Karine Mokonzi ndenge pezaka na media. Pwani eka Karine Mokonzi apesi cotisation pona matanga ya mama grâce ba moko eningisi bato mutu nyonso to attirer attention to sala PayPal to sala cotisation pona nini bosalaki yango banda kala te. Bozelika Karine Mokonzi apesi alibino pe botelemi bozui motivation bo banda kopesa bo banda kosala ba cotisation. Grâce akeye eza mama na yo okomona ka ye lisusu te kolanda baninga na yo te. Yo oza na matanga wana possibilité ya kozwa lisungi ya mutu nyonso tu. Elobi teke soki Karine Mokonzi a participer ko compatir na grâce elongoli grâce ki grâce mbizi la sexy. Non grâce. Bino. Boa batu mabe okuna esopi yo okuna zongisa okuna wili etoka zali akosala ese grâce mbizi aza zoba. Grâce mbizi aza zoba te po atali ke banda mama bapesa yenga matanga mama kufi position ezoyebana te. Tika na lancer PayPal na media tika na pesa compte nanga pona bato basunga nga na kuna quand même mama nanga na honneur. Po grâce mbizi ndenga yela biso image na ye na media c'est une fille qui a tout akoka ana mukanda amataka ba avion azana ndako a bien azana voiture azana permis azana grâce mbizi nyonso ya grâce mbizi akala sexy siko mama ya la sexy akufi. Cela veut dire ekundameli ya mama ya ba grâce mbizi faut eleka même ya mama na sere nisi parce que grâce mbizi aza star. Comment une star akufeli mama mais bakundi mama na cotisation. Cotisation ngo pe ya famille ça se comprend mais ya famille te mais ya média. En tout cas congolais soki boteyami te na modèle bomemelaka makambo na bino na kata YouTube ezela bino pasi liwa ya mama ya grâce soki eteyi bino te bolokaka boyoka grâce mbizi azotuna sikoyo ya Marie Laure sikoyo nazongisa mbongo yango
kasi yo e mo poza lo comme tozaka 12h moins le quart ya alors siko nazongisa mbongo yango ebongo siko bato nyonso bazoloba na nga kaka nazongisa nga nazoluka mbongo grâce botika matala na grâce azoluka mbongo akunda mama na ye none moi 500 ya Karine wana ekosomba pe ata café ata lipa po bato bamela tout fait nombre grâce vana na selela mama na bino omoni bato bazopelisolo ba live bakosa yo bango bape yo combien po na miniti oyo nde mama aza na morgue cela veut dire bato bazoya na lopangu na bino kuna na Brazzaville bazoya kovanda bato wana ntango bazoya baolala wana fo café ezala fo lipa ezala fo balouer miziki ezala fo soki courre kei groupe ezala fo bake na usine oyo bateka bakopa plastique na zando na bino kunana basomba bakopa plastique ebele ezala wana mpona bato chaque jour na ntongo fo bato bamela ti fo balamba mpo bato balia mpo matanga eza wana nyonso wana eza mbongo kolanda bato te grâce so bino bokomisa yango na ndenga mabe na kodia so Karine etali bino mais Karine asali yango na motema akompatir na yo parce que oza na matanga soki ozwaki matanga te mwasi nalinga asala acte wana te et puis ntango asali acte wana atuni mutu te asengi mutu te na volonté na ye moko atali te ke ofinga mama ofinga mwana ofinga atali yango te grâce balobaka mutu akufela nde ayebi mpasi ya kokufela grâce kolanda loyenge ya baninga oyo baosala loyenge wana te bango bana bamama na bango baza na bamama na bango oyo yo nde akei donc yo grâce na liste baorpheline yo pokoti kolanda bango te yaya mandeko wana ezalaki ka conseil mpona grâce boyoka ba audio ozongisa oui bino kasi nazongisa te awe me moto apesaki kosala ye malamu te apesi mpona kosunga mamelanga koko kosala nga 1 million de live moninga oluka bongo naoluka basolution likambo ekweninga bruce naoluka basolution likambo ekweninga mposi naokunda mutu mbala liboso nalasala makambo te naoluka basolution bana bino banasali na 500 abopia compte wana kadi ana bloqué ndenge paypal mpaka moyibi botinda paypal aliani bino 500 ngo nga na kozwanga ndenge dia naloba ebongo etika ebongo alors nga so nosenga yo mpo nasololaki nde na yo nga na yo toyokanaki oyebisa nga te kokopiblie bref ane nga mpe napesi yo napibliaki yango te nalobaki mpe na motu te mais ma grande surprise bato bakomaya kobenga nga grâce à publier opesi 500 grâce à publier opesi 500 nazangaki eloko oloba parce que nakamwaki parce que toyokana ebongo te mais na kaka na mwa kaka na journal lelo na makambo namoni eleki na comprendre ke wana makambo mosusu oyo ozoloba epa na nga wana makambo mosusu ozoloba epa baningano wana makambo mosusu oyo ozoloba na balive nde oyo na comprendre parce que so ebongo te eri wana live aeloro naosenga na mata naobenga otikala okotisa na conférence te mais depuis ntongo yo moto yebisanga oleka live aeloro yebisanga oso ebanda 12 heures si je ne me trompe pas lelo lakinga live pendant 3 fois Karine omata live aeloro na airbui problème te grâce na otala natali bino obandi te momo eso nabandi sikoyo natali bino obandi te ti 3e fois nde ekoloba na nga nde namoni peke obandi na yo kuta okodia na katikati osobande oyebaki mabonga na nge naloba mais omatisi nga te okotinga na conférence ya téléphone no te okiti mais na okiti okobelinga message na comprendre mpe yo na makambo oyo eza bongo te oyo olobi nga na ndimi yango mpona ocouvrir yo mais 2 minutes ezalaki ebele na oyo okomela yanga oyoka bien te wana okoka balive te oza bien te 2 minutes ezalaki ebele otiomata live ya tiktok donc na minute osala na live ya tiktok okokaki kokotisanga mpe na conférence naloba mais vu kozojoue je otali ke soki okotisi nga makambo ano bogangelo mais yo elike nga na privé nga na oto osolola oyebi
tozobengana poso na binga na denga ki mutali boso mais na privé apa nga kobenga to komona to bengana grâce ya oza na moment oyo mutoki olakisa mosapi te mais lo no telemela na olinga nde te je ozolinga ojouer olekisa bakamarade oneti balekana kwe mutu olekanga na kwa aza te donc ye soki ya bakamarade noke batika olela mama ya bino karine apesa ye mbongo epai na nga na kozongisele na paypal nde oyo elekaka te mpo paypal wana nde na blokan na ofungolaka mote loba na baningano moto aloba nde na karine te apesa ye mbongo epai na nga bolobi na nga nazongisa na kozongisa mpo bajoba osesa ya balive yaya mpo nga mpe na ozela na nga teke yokunda mama ya bino mpo nafingana na bango alors lokola na ofingana na bango bango baoyaka na nsima kombono seke tofingana en plein matanga alors avant tokoma na live on ekosala kosenga yo mpo nga nabengaki yo nga na somai na yo solola na bato na yo solola mpenza na bango mpo deja na mpe décision na nga deya na obi ekite mata moto ozwa 500 za te donc lokola deya na ozwa te na bloke compte si ekala banzo benga grâce nde grâce banzo olela na live avant kita kolela bomoni aleli ya suka ena kiti na live grâce ana message oyo akomeli nga oyo nayebi ke grâce oyoka bien te aokoka kokoloba te boza na place na nga na mati na live ya lor mambo nyonso oyo alobi na oyo nga nayebi ke lokuta nyonso nga na ndimi na memi charge 2 minutes après live esili nazoyebisanga mati na live ya tiktok oloba sikoyo ndenge nini yanga na omata na esi akotanga na conférence akoki okotanga na conférence te akiti asali na message oyoka bien te aokoka même pas koloba maye na live ya tiktok aye koloba elakisi nini boza na place na nga donc ayebiki asa akotinga na conférence maabona oloba na matoi ne peut-être kozala oyo baningane oyo ya okosa bango mambo mosusu ocomprendre yango apréféré akita mpo ezalaki karine alobaki nazalaki na live te parce que moto azoyoka bien te okokoloba te yo kiti na live eloko oyoka bien te mbala mo se retrouve na live ya tiktok parce na tiktok oyo oloba ni makambo oyo oloba na tiktok pourquoi pas nga na mpo nabengi yo plus de 6 fois nakota conférence ekala grâce amoni apelanga grâce abanzi olela nga nasalaka analyse grâce emo yebike nga na youtube nasalaka analyse nga mona vandi na analyse live ya lor grâce a ere amoni apelanga aleli bakitisi ye nga na mati nga na omata na oloba na message grâce oyo atindi nga aoka bien te ayoki motu esali mpasi makasi abalala motu ebeti continue te na nga na live na répondre écoutez parce que nayaki déjà porté na live ya elor mais nakati na elor live otindelanga video capture grâce à na live donc moko oloba eloko bafani nanga balingi na bango te nazwa mbongo ya karine bazongiseli kaka 500 na ye nalela mama na ekimia bazongiseli siko mwa koloba wana kaka kolobi ya mokie oyo oyebisinga oke olala oyoka bien te oloba wana live après nga pourquoi c'est qu'il y a quelque chose qui cloche c'est que oza na makambo yo ozoloba na bakamarade na bato na yo wana makambo ozoloba elokuta oyebeke nga ndenge okodenga te na kokoloba vérité moko ya direct yo oza wana ekelo baproblème kuna me yango naye koloba grâce mambo nyonso oyo olobi na réseaux sociaux jusque là to a minuit nga karine na ndimi eya bongo na oyo nga na yo toyebi ya bongo te nga na ndimi po vérité eza napesi yo 500 wana vérité mais oyo olobi oyo nga na oyo nalobi te oyo olobi oyebi ke okosi na 2 3 4 makambo mais eza nango problème te moto osambisanga mpe aza te moto atyelinga mpe mondoki aza te naye kosenga ona problème ya monene ekwele yo grâce tosuka awa pekisa mpenza bakamarade no ya youtube tosuka awa d'accord nga na posa raison na tort te po ata bapienga raison moto otyelanga mbongo na compte azaka par la chine esunganga na baprêtre na nga na bwakaka ata bapienga tort bakamarade no ya bimbwaka bakamarade no oyo eloko te bozalaka ebele pour rien oyo bakoki te bafutela osalela ata lelo ke moninga na biso lisango mami ekutaki oyo na rando ozokotela biso bakamarade no biso bakolege no okotela biso sango ekuti yo kokotela biso tofuta ata sala toya kolaliso oyo baza incapable oyo ovandi so
ma camarade oh ya ka ya réseaux sociaux yo bomati na leki pas mati koto ba camarade la sans intérêt na préféré nene ya kande to abineni c'est bien ma camarade on ya bimpua ka bunda préféré nene ya 1000 fois on ba de la mokili na ozwa ka nene ya Kenazo wa camarade mo baza prête à koluba mais mutana azana ni royo bimisa zate tolo ba ko tutela nga lo mobimba na ba live nga soki ezalaki papa na nga akufi nga soki ezalaki mama na nga akufi nga soki ezalaki nga so ezalaki ko yaya tokita to mate oboni ba wana na beti bino nayebi ke bokolela boata na basimwana oyo olela omoni elo na sali bino wana ti bozolobaloba grâce ya ifo zongisa yaya obe oyoki nde montant beti bino na matoi bokanisa na osesa no baja basamba 200 bokanisa na oyela bino 100 mpo bozala na courage ofongola sake azwa 50 oyo na sali bino babenga yango kotakoli ifo ke na kan basoda mpo na kati na bino nyonso namoni moto abimisi 500 ta sinye nga zongisa tanga 500 mosali kanyote nga sali kanyote te donc mbala soka nga bopelisela nga balive grâce azwa mbongo grâce azongisela mbala soka bino bimpuaka youtube na bamamo balekela aire nga sali kanyote te mpo na kotize nasali kanyote te mpo na nga moko nasengaka me oyo nasali mpo na image ya mama Grace Mbisi nasengi moto te grâce eyebi démarche nasalaki nayaki naye na telefone nalongoli oyo na compte ifo elongwa na compte ebleka boye ezongi boye ekoti na paypal tro grâce eyebi nayaki naye na telefone nasengi moto te bimi na compte na nga se boyaki basi nde bopelisi balive ngai efaki na kati na bino wana bakamarade efaki moko olakisangaki amwasi dekoy ndenge lelo eleki ya lobi ata boye na 500 kotakoli kangi bino kingi nde bozala boya na 6 mois souffrance naa na bino awa awa poti bopelisi live a 8 heures du temps na bino so bakamana na YouTube basi asango moto abimisi 500 diko azata lobake nga 500 yango pa tarini zwa ikomi ya kanyote fana che 200 bokomo lukangani ocha 50 nane ocha 100 yasko tosendeni ti siko no 500 kokite ine apede atokomi pe lendi nga apesa mbongo depuis dimanche na tongo sko nde tokomi lendi boye tosendeni ndenge apede ana bloqué compte yango ya PayPal bien boka esi so boye kofinga nga boye kochula nga na obango répondre mpo bolobaki oyo bakolobaki apesaki mbongo ochula na ochula grâce te na ochula nde bino babimpuaka bacamarade mo bamal nécessaire baa na ntina te batono vide makeyela pamba moto aa na 50 euro opia moninga na za te balesheki bacamarade oyo bazwaka te me baza tala ebele boza tala ebele oyo ozwaki courage opesa live oya bafungola mbanga kotangaka nkombo na nga te okenda ota moninga nde na bamai okenda moninga na bamai oyo ya mikie oyo henrieta memaka na classe bamai opake ezalaka 2 euro na matanga moninga yo ana poto moninga ana poto oyele pake ya bamai ya 2 euro 3 tokalikile elo esai 6 euro so ezalaki ba 2 euro 50 2 euro 50 yaya tosendeni moins de 7 euro nde oyo memela ya moninga na salle cotisation contribution no bamai oso opesaki enveloppe enga bwako na page oyo tota bwaka enga te likolo sito eloko eswa bino eloko nde bokokolala te babwaki ya diversaire likolo navandi karo natalanga na yaya na pumbo na saa nini yaya ata bolobi ata boleli ata bofingi yaya na beti bino na terrain na bino ngwei navandi na ngwende botanga boye bokomprendre akomi ya ndeni ya deya na kotaki retard deya tokomi lendi tosendeni
na sai 3 jours yo mona inga lobi loba nengo mona ita mona kinga na hivi si bango deja na lobi naza kuko naza kopeba elonge bebi naza bien te naoso abimina batonton kukonda naza bien te bosolo bisanga ebele naza na matanga mama limbisa ata fami na ngai kosala live ata fami na ngai nalobi ata fami na ngai ata mutu moko apesinga ata 1 euro ke yo oza na se nauti oza bacourse sikoyo est ce que même famille na ngai bapesinga nyonso to ezobima na poche na ngai ti nazokunda mama na ngai nga moko nazobule naorefléchir naza bien te na kondi naoluka basolution libulu ya combien nazaka na brasaka boye libulu ya combien eleke ntango otala portemone na ngai na charge po bapesinga nga moko eza ebele mambongo eza na portemone na ngai ezokoka te naza bien te na kweya opumokomboki aza bien te depuis lobi naorate baaccident naza bien te defa naotikala kitiba naza bien te kasi yo fika yo koza na matanga okomatanga balai na ye na ndenge na ye kotisa marilon En tout cas, Nachiki Bandeko, bozala bien. En tout cas, pour encore une fois, mes condoléances, grand Simbizi, à ma maman et pe manakimia. Vana se, lela mama abino, yuza na matanga, oza kunu sa ba live te ko takana ba TikTok ko pesa ba live non. Do pesa ki PayPal, do pesa ki numéro de téléphone, do pesa ki adresse ya salle, bisika ba ukuta na place ko sangisa, baninga o bakoya ko lela. Nayo oaza na posa ya kosunga yo opesaki PayPal, oaza na posa kovandisa yo adresse ya salle opesaki, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Po molima mama abino eza na libanda e tepa. Ale yo sikozo kota kapi ba live ma na sukiawa mbadi pardon mbadi nzamba batela bino bijou bye. Na kamso eleka na réseaux sociaux na communauté ya ba congolais epesaka bato kobanga. Mutu muso omona pelisi caméra aoloba makambo ota lelongi na ye bomona penda mutu azo reflecter elongi ya satana. Elongi na ye penda soko otali yango boye penda so oza mutu ba prière o comprendre que moi so azo reflecter elongi ya démon. Mais so oza ki di ba maye o memami na mupepe o leki mbeka. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bye.